grande famille, bonjour, bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir, Naliko Tananga Mobimba. Vraiment, na pesi biso mbote na Congo na Yesu. J'espère que ça bien. Oui, biso pensambe vraiment azobatela. Ça va par la grâce du Seigneur. Nzambe apambola biso. Vraiment, toye lisusu lelo pona ko partager comme d'habitude. Nana sengo ya kozala lisusu liboso na bino lisusu mokolo lelo po toyeba ko partager to solola oyo tolingi to solola na ntango oyo vraiment na yango tozobondela mpona korekomande moment na biso na maboko na Nzambe et après tokoya kodevelope sujet na biso ya mokolo ya lelo. L'éternel Dieu Yahweh Topesio, merci. Merci tendre Père, merci l'homme de Galilée, merci Nzambabo Moïnabiso, Kolopambola Makulisama, Netola Masanjolama, merci Nabo Moya Papa, Maman de Gomo, si mon bal azuli Bakoya Kolatanga, merci Nabo Moïnae, Oyo Bateli, Pambola Yahweh Nzambe le Mona Libotanaye, te recommander moment à Biso na Maboko no ya Masolo, Yahweh Ton Sama Lobakati na Biso, Yahweh Tobo Michel na Biso, Pe ba vidéo na Biso na Makila na yo. Oyo ya yote esa musika tikete o tozo partager na tango Seigneur ezo esika pe misala kati na bafoye na biso na bavi na biso bonzambe na yo ya Nzambe ekumisama lisusu po te ozali Nzambe dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, merci. Vraiment, Nzamba Pambola Biso. Et ma grande famille, vraiment, nous sommes dans la biso, tous s'abonner. Nous sommes dans la biso, vraiment, tous s'abonner. Tout tika otala kaka, otalika vidéo, on s'abonner, on liker, vraiment, et ça là, vraiment, ngai moi pas qui donc ceux qui tous s'abonner, et vous allez bien. Voilà, pour s'abonner, au sali partage, il y a vidéo et au liker, pourquoi pas au commenter, on a dit que va commenter en abino, il y a des autres sur l'abisso du surtout bon bisato améliorer du sous ça, va commenter en abino, il y a des autres sabisso du sous force du sous na musala et tout ça peut na groupe na biso il y a Facebook, voilà, parce que tout ça peut na groupe il y a WhatsApp, ou tout ça évoluer na ba maman et si ka wapi ou tout ça kamba na ngolwa Nzambe et tout ça peut na groupe à Facebook, on a ça au côté na Facebook, au comique à grand caractère, tout le ya libala pe bizaleli ya mwasi ya malamu. Voilà, okomona biso tozawana na logo na biso ya jaune ya ba fleur okomona to lobela libala pe bizali ya mwasi ya malamu na libala ezawana et LBM ezawana na Facebook tozali et tozape na groupe na biso ya WhatsApp ko tozo évoluer na ba mama bizaleli vedi ba mama ya LBM libala pe bizaleli ya mwasi. Voilà, Nzambe apambola bino, Nzambe apambola biso ba mama, to s'abonner et vous allez bien, ba mama, ba papa, ba yaya, ba leki, ba ndeko, to s'abonner, to liker vidéo, to partager et vous allez bien. Voilà, sans plus tarder, Léon est au solaka, si j'ai mon corps, vous allez vraiment vous laïter, dans le bela, likambu ya dialogue na kati na couple. Léon vraiment na été au solaka, likambu ya dialogue na kati na couple. Dialogue na kati na couple, c'est très important. Nansi eza na vidéo mo awa na lobela biloko je crois 6 choses oyo et simba kalibala. Oyo simba kalibala et dialogue ezalaki parmi biloko totangaki. Dialogue eza na kati. Yango lelo penza na yeko soulever yango dialogue na kati na libala. Ba mapala na biso o tozomona lelo dialogue ekomi pasi. Dialogue eza pasi na kati na ba couple. Et ba maman moko ba maman ba yebisi na lobi mama abi mingi ba papa balingaka dialogue te. Ba papa balingi dialogue te. Ba papa na ngai. Pourquoi to lingi dialogue te na kati ya ba mabala na biso na kati ya ba couple na biso? Dialogue c'est très important parce que eza eloko oyo ezo kolisa bino lisusu na kati na couple, eza eloko oyo ezo sala ko bokolisa lisusu intimité na bino, bolingo na bino, boyeba na lisusu davantage parce que na kati na libala chaque jour to apprenaka, chaque jour to yebanaka, toza ko se découvrir, peut tozo découvrir ba chose biloko ebele par jour. Ngana lobaka libala eza classe oyo esila ate.
libala eza classe ici la raté parce que ceux qui libala ezaka na délai moko boye ndetango toyaka mabala tolobaka oui na ke libala pour na 2 ans 10 ans 15 ans nazoya kozonga po na ke juste na apprendre makambo moko boye et puis tango ekosila nango nazonga mais non toyaka tolobaka jusqu'à ce que la mort nous sépare dans la mort wana ekoséparer biso lelo te par la grâce de Dieu tokokende ti esika oyo wapi nzambe akatela po moi na mutu na basan kuna likolo amen oui. Donc cela veut dire que chaque jour, si l'entend tous ensemble, tous partager, reste à vie ensemble. Vous imaginez que tant que nous sommes 25 ans, ou bien 30 ans, ou bien 35, même 40, je ne sais pas moi. Mais par reste à jour, où nous sommes tikali na mokili, à partager en na mutuana, à poser na mutuana. Donc cela veut dire, na mutu o vous partager, reste à vie. Asa mutu oyo il faut ko solo la na mingi ko yeba ye mingi parce que soko yebi ete o kendo yeba nani soko yebi mwasi na te o ke yeba na soko yebi mobile no to ke yeba na et nini ko sala ke bo yeba na eza na kati ya masolo na kati ya dialogue donc cela veut dire libala eza dialogue eza eloko o eza très important na kati na libala et c'est parmi ba piliers o evandisi mariage et ça parmi ba béton o esimbi libala. Les autres sont dans le monde, il y a internet. Au moment où papa ou tu nous sala maman ou tu bien maman tam pas bimara na ete azana na ndako azawana kaka na téléphone na ye azo s'occuper na peut-être na ménage bana maka papa zana atako tuna te journée le kaki ndenge nini papa atako tuna te maman atako tuna te journée le kaki ndenge nini au passer journée ndenge nini ozala donc biloko wana nyonso tu koyebana parce que oyebi na kati oyebi masolo couple esila te masolo couple ezala tellement elengi ke ezala tellement bien ke so bosolola masolo esila te masolo couple esila te soki bobandi kosolola awa ozomona ka ezobota kaka ezobota ya monde secret ya libala donc wana nzambe kaka ye moko nde ayebi biloko oyo asala oyo atia na kati wana donc masolo libala esila te masolo couple esila te ezalaka kosila ndo bozosola masolo ezobakisama gu ezobakisama yango wana nde ezokolisa su bolingo na bino ezobakisa sino saveur donc eza saveur moko boye oyo ezokota na moma wana libala eza masolo eza kosolola eza koyebana ndenge nini bokokolisa intimité na bino parce que na kati na couple nga na oloba couple normalement couple bakoko kozala na tabou te quand même. Donc, vous êtes en couple, pendant ma solo, na bino tabou et vous êtes couple, vous êtes tabou. Donc, cela veut dire qu'il faut pas solo là, pas jouer point par point. Et si comme ma solo, on peut dépendre. Ils ont ma solo mususu, ils ont un moment où ils sont là qu'il faut obéir ma solo. Ils ont un moment où ils sont là qu'il faut obéir ma solo. Na yo qui n'est pas au kolo baba maman ba ebi singa ba lobi ba papa ne peut être ba papa plutôt de ba so ko ba zo linga peut-être dialogue. C'est pas maman nanga. Vous savez, et ça n'a pas sujet, mais ça n'a pas air à aborder en gros. Et quand un moment où il y a tout n'a papa likambu, où il y a tout n'a ou bien koloba, et ça là qui moment opportun. Et ça qui moment opportun. Peut-être nous t'avons dit musala, n'a pas stress à musala, n'a pas tout passe, n'a pas ramoué la minute où il y a aïe, la demeure n'a ya repos, aïe n'a pas naïe, donc pour ça naïe ça peut être un chocolat, à lia, à tamolo papillon, à mon goût qui s'aille, à se détendre, autour naïe ni journée les kaki, au son la kimia, mais tant que sous un moment où tu as dans un stress, moi voir où tu n'entends sous un corps, tant que papa ça naïe coopérant, tant que pas où tu caillou, avec un caillou naïe moro stress les kaki kuna marambe allez yo obandi kopesa ye ba rapport ou bien yo obandi ko loba na ye makambo oyo ti oyo outi ko découvrir pour na ye ou bien yo obandi kopesa ye rapport peut-être ya famille na ye donc disons ya belle famille na yo ndenge ta mususu ba finga ki yo ndenge ta mususu ba maltraiter ki yo ta mususu ba sala ki eloko ou bien ya bana ndenge batikala ki kosala désordre na ndako et tout. Tant wana mutu asa monter asa tshana makambo tontie na moto mutu a réagir ndenge nini tant on sali yango pour la première fois on remarqué que jour on aborde qui sujet mo mais réaction na ye vraiment ezalaki bien te c'est comme si asepelaki vraiment na sujet wana te ezalaki na moment nini lolenge nini mpe nalobelaki likambo yango lolenge nini nabandelaki sujet yango aseke ezalaki mpe te seke fo nasala nini nayeba sikoyo likambo nini nakoloba yango na ntango nini tokosola likambo nini et puis façon na ngai ya kokende vers ye mpo na koloba likambo ye koaborde sujet songolo to mpe pakala.
Dialogue est très important dans la libala. Dialogue est loko ezo sala keto yebana. Dialogue est loko ezo la qui ça peut aussi considération parce que tant qu'on a kati ya couple moko na gauche moko na droite pour pesa na mikongo par jour bana bola muka bana tongo ti bo kekolala ezaka bonjour otunyeka ni na charger na ngeza wapi papa kuna na ngina chaussette na ngana na teki esili si okela les aka ko gangela bana yo simba tika donc entre papa na maman ma solo passe ma solo ezate ma solo ezalate dialogue te na kati na couple pour développer bolingo na bino ndenge nini boko yeba na ndenge nini oyo moninga lingaka na oyo moninga lingaka te ya mwana omoni lelo na kati ya mabala badega eza tellement ebele ozomona ke moto awumeli peut-être asali ta mosusu 5 ans 6 ans voire même 10 ans na mwasi to mpe na mobali na ye ndako moko mais eza na babiloko mosusu ya mwasi na ye ayebi yango te eza na babiloko mosusu ya mobali na ye ayebi yango te juste pourquoi parce que bazwaka ntan ya kodialogue te bazwaka ntan na bango ya kosolola te moto na moto à s'exprimer en fait dans mutu aloba o eza posa na mutu mutu aloba eloko nini oyo alingaka na eloko nini oyo ye alingaka te soki tolobi tokende kuna kote ya intimité mwasi na mobali ntango mwasi na mobali baza na kati na intimité na bango eza na babiloko oyo mosusu mwasi fo ayeba mobali na ngai alingaka oyo to alingaka te mwasi mpe fo ayeba eloko mobali na ngai alingaka na eloko oyo mobali na ngai alingaka te biloko mosusu na acte moto akopose yango na acte ocomprendre to mpe osentir ke non alingi te alingaka na eloko te mais biloko mosusu esengaka fo moto aloba donc biloko mosusu esengaka fo kosolola yango donc cela veut dire faut dialogue eleka entre mwasi na mobali faut dialogue eleka entre mwasi na mobali mwasi azo trouver esika na ye na kati na libala en fait na vie ya mobali na ye pe mobali pe de même azo trouver esika na ye na kati na libala na vie ya mwasi na ye dialogue ezokolisa intimité dialogue ezokolisa bolingo parce que mwasi na mobali baba vraiment sta mwasi na mobali baza ba vraiment sta pena donc faut bosa pena ba camarade ya liboso ya mwasi eza mobali na ye camarade ya liboso ya mobali eza mwasi na ye parce que likambo avec bima na ndako ekende libanda donc oyo aza na kati nano fo aza d'abord au courant na yango il faut ayeba ke mobali na ngai alingi asala eloko boye to mpe akosala eloko boye mwasi na ngai alingi asala eloko boye to mpe akosala eloko boye nyonso wana ezolekana na nini na dialogue peut-être papa okende osala eloko mama eko apprendre yango après maman qui resale eloko papa eko apprendre yango après nyonso wana mpona nini dialogue ezalaki te dialogue ezalaka te kati ya libala dialogue ezalaka te kati ya couple ekoma déstabiliser donc cela veut dire couple eza susu na équilibre te dialogue ezoéquilibre couple na bino ezomaintenir couple na bino moto akoki koya ayebisi nga likambo ayebisi mobali likambo mobali akoyeba ke eza ndenge wana parce que ndenge nga nasololaka na mwasi na nga nayebi ke eza bongo te mwasi mpe akoyeba ke eza bongo te parce que ndenge nga nasololaka na mobali na nga nayebi ke eza bongo te ozomona ke mwasi to mobali azo apprendre likambo ya conjoint na ye azozala na badoute azozala surpris azoyeba te eza bongo donc ye moko aza ta na précision moko te mais motu oyo alalaka na ye alamukaka na ye mais motu oyo azalaka na ye ere nyonso azalaka na ye chaque jour tout ça pourquoi parce que tant ya dialogue ezalaka te tant ya kosolola ezalaka te tant ya kodialogue ezalaka te et ba famille a bongo mpe ndenge nde ozomona ke bana éducation ya bana vraiment ezozala mwa pasi parce que ntango papa na mama boza unité ntango papa na mama boza na ntan ya kodialogue te ndenge nini bokoyeba mpe éducation ya bana na bino ndenge nini bokozala na même esprit to mpe même moral mpona koéduke bana na bino parce que papa koko ye ayebisi bana a mama ye ayebisi bango b bana bakosala nini ozomona ke confusion papa yebisi mama te ka yebisaki bana a mama pa yebisi papa te ka yebisaki bana b donc bana bapota nango bongo basala nango bongo nde mpe lelo ozomona bana ebele lelo baza na kati ya mabota ya bafamille na bango papa aza vivant mama aza vivant mais otali mpe ete éducation ya mwana oyo mituni estce baboti na oyo baza en vie baboti bango moko baa na harmonie te baboti bango moko baza na dialogue te baboti bango moko entre bango donc osolola eza te makambo courant ezoleka lolenge esengeli te sikoyo bana bakozwa éducation ndenge nini
bana bakozala très bien encadré ndenge nini, bana bakozwa nini baprécision éducation nini, parce que baozwa ya papa baozwa ya mama na gauche na droite. Papa na mama bazo collaborer te, baza unité, baza unité pour na koéduquer bana, pour na ko transmettre za l'éducation selon bango mibale ndenge bazo solola ndenge ya koéduquer les bana na bango. Et couple ya bongo omona même kuna na intimité eloko malonge ezala te, eloko malonge ezala te. Donc ozalaka lokwa bato boresakana bosalika pour oyo apesi mokongo oyo apesi mokongo, et puis c'est tout. Donc pour aller dialogue ezala nango te. Donc bovivre na bino kaka lokola bosi bosangana boboti, donc boza kaka donc bokela kaka bongo bokumbela kaka bongo jusqu'à ce que liwango eyaka ke ekabola bino. Libala to pe bolingo eza nango ezala na ngana lobaka, selon moi eza simple. Biso monde tokomisa yango pasi po toyeba peut-être biloko mosusu te. Et aka na babiloko ya mike ezaka résider na babiloko na mike oyo biso tosalaka nini tonégligeaka. Webi bonheur comme balobaka libala bozala heureux, bonheur ya libala. Bonheur wana mutu auta libanda te po ya kopesa biso bonheur, mutu auta libanda te po ya kosala biso bonheur na kati na libala na biso to pe na kati na couple na biso. Bonheur eza couple bango moko nde bakreaka yango. Couple bino moko nde boko créer bonheur na bino na kati ya libala. Couple bino moko nde boko créer esengo na bino na kati na libala. Comment boko créer esengo na bino na babiloko nyonso ya mike, kozala na dialogue, kosolola ambiance na kati na famille entre papa maman et les enfants. Donc ko créer ba ambiance wana, ko créer ba moment moko en famille, ko créer ba moment moko en couple. Ma parle est comme le rôle et le moko donc pour vivre kaka donc et le moko ma parle est comme konuna en fait autant la âge ya ba couple wana autant lina ba mbula bazana ngo ya mariage autant libala o bazo vivre moni ke libala nuni déjà. Peut-être bato baza peut-être plus âgé que bango, baza mieux, baza bien, baza peut-être bon côté, mais bango libala c'est nuni. Libale se nuni, libale nunarate. Mariage on a le na débit et c'est col oyo et si la raté. Autant la classe tant que manière au classe chaque jour vous qui ne besoin apprendre, chaque jour vous qui ne besoin découvrir biloko sika. C'est ça aussi dans les mariages. Moi si comme on va chaque jour faut découvrir biloko sika envers conjoint naïe. Envers moi si tu peux envers mon bail. Chaque jour faut découvrir biloko sika. Et biloko sika on a des biloko oyo ils ont matisa les sous bolingo. Ils ont les sous biloko oyo ils ont kolisa sous intimité. Ils ont sous biloko ils ont kolisa les sous donc makambe belé na kati na bolingo mino donc ba ya kitoko ya malamu. Peut-être ceux qui tant sous nanda ko kakabana soni tant sous bozana batu nanda ko mais vous pe ata moi tant na bino moko en couple. Bozui pas tant moi tant na bino en couple moi sorti juste en couple juste bino mi balé. Ils ont permettre bino ko s'approcher les sous davantage. Ils ont permettre bino ko yeba na les sous makasi. Ils ont permettre bino ko se découvrir les sous. Au moment où on moi ça que nous découvrir na niveau belle famille que mon père moi na biso na yeko dalinga eloko boye alinga ngote ya solo ozomona moi ça les étonner moi ça kamwa mais mon père oh yo ça a déjà peut-être plus de 10 ans 5 ans 6 ans 7 ans je ne sais pas moi mais vous allez tourner la badloko moko boye oh eza biloko moko peut-être fa ko yeba yango dès le début. Il y a un mariage, il faut être déjà fondé dès le début. Il faut que tu aies déjà construire déjà loko ici vandi. Donc tu fiançailles, vous avez chaque jour qu'on benga. Oh na musala allo zawapi journée ont passé bien, musala ont passé bien, mais comme il n'a pas tanda kalba le comme il est contraire. C'est comme si na kati ndaka libala donc libala ya classe libala za bien ceux qui partout mi balé va se comprendre au moment la que se osana facilité parce que na yebi eloko mutu na ngalinga donc fona sala ngo pona sepelise lisusu donc na yebi eloko mutu na ngalinga te na sala ngo te pona sepelise te ou bien pona kotisa moins compréhension mama mike na kati libala oyo ko ya ko déstabiliser couple nanga oyo ko ya ko tia équilibre na kati ya couple nanga.
C'est ça. Donc cela veut dire qu'on étudie mutu na yo, qu'on yeba mutu na yo, qu'on soit temps à dialoguer, tant ozo dialoguer na mutu, ozo ka o mutu azo bimisa, ozo étudier, ozo yeba posa na ye, ozo yeba ba projet na, ozo yeba vision na ye, ozo yeba o ezali kati na ye, ba ambition na ye tout. Et attends que moi si oye osungi, attends que mobali oye kosungi. Mais tant ou dialogue ezo zalate na kati na couple, tant ou lisole zalate couple nuna. Couple nuna, couple bobola mukabanda tongo tant mususu bopesani ka bonjour papa toni chaussette na ye kwea ki wapi ceinture na ye zapi chemise à rouge wana lingala tango azomona te tant mususu atoni ka mama te question mama pe kuna s'occuper na bana omona vie kaka ya réseaux sociaux na kati na libala vie kaka ba téléphone mais couple ambiance ezate lisolo ezalaka te moko tobosani makambo susu mitala pe loba na mwasi ya mutu na pe mobala mutu na mito mwasi na pa na posa sentir nga mobali na kaza na posa na za pembe na eto sola. C'est ça au fait les mariages bonheur batu bango monde ba créer yango mutu auta libanda ta ya créer bino bonheur na kati ya couple na bino au contraire ba libanda ndi bazotala bino. Ce qui est aussi bon en fait mon kilipe mon surtout avec l'année mon maboté mais quand même ils ont toujours na bateau va apprécier bino tous à cause à la caractère ba couple oyo bozo ça na apparence ya libanda ba bazo apprécier mais na kati et logo ezate donc cela veut dire il faut ça libanda tina kati. Oh, bino moko conscience na bino ezoyeba ke 8 ans batu baoloba en tout cas c'est ça vraiment bien que batu tozalaka à 100% kokokake mais yo moko yebi ke dans tout cas makambo balobi en tout cas eza penza bongo donc ekendaka penza bongo nde bazomonela biso ekendaka penza bongo libala eza masolo libala eza dialogue bayaka kutu kobala biso komona des familles basangani bavandeli masolo bandani ebandeli ya procédure ya mariage ndenge ezalaka omona dès le début déjà ezalaka nini masolo na masolo bakoya présentation masolo baye prédote masolo baye dot masolo baye donc nyonso masolo donc cela veut dire na kati na bino mpe ntango bozokenda na masolo nde kotambusa bino kosolola kopartage dialogue très important na kati na libala. Dialogue na libala est important. Toti ka kozana mabala o enuna batu musukutu ba nuna bazama mabala esengo bazama mabala ozo sentir harmonie ozo sentir équilibre ozo sentir kitoko ba mama ba bi ba papa ne ba linga dialogue na ebite ba papa ba kimara nini ba papa na nga na ebite bo kimara nini na ebite bo evita ba mama pona nini koboya kosola pona nini ba mama pe na ngambu na biso to bongisa totala tango yozo ke na dialogue na sujet nini yozo ke na ona moment nini attitude na oza ndenge nini ozo aborder sujet wana ndenge nini ozo ke na ndenge ozo banda na ndenge nini c'est très important. Tokolisa bolingo na biso na bababala na biso tokolisa intimité tokolisa penza koyebana tokolisa penza guwana ya donc même bana bosana baona ndako bopesa bango posa libala bazomona ke papa na mama na biso babanda ko vivre parce que bana batalaka surtout so ba comme déjà na ba âge moko boye déjà ba koli déjà moi maturité comme okota omona ke bana bakoma kotala papa na mama ba vivre neni parce que yebeta okende sika okende lobi ya okende à cause d'un exemple pour la bino komona ke oyo nga na vivaki na kati na batata na mama na nga yango yo lelo komona mwana mususu nga papa nga wanga azaki ko yeba kei akeko sala yango eza oyo amonaki vraiment moi mokie nazaki na moto partager lelo yango yo dialogue na libala vraiment eza dialogue libala eza kosolola eza loko yo ezovandisa puis eza parmi ba pilier oyo ezovandisa to pe ezotelemisa libala na lolenge esengeli parce que mutu oyo ezovivre na eso oyebi ete nde omonake libala ya pasi ya oui libala ya pasi ya makambo mosusu omonake oui mais ntango ozobake mpona comportement ya mwasi to mpe ya mobali eza peut-être mpo bosololaka te mpo ozwa ntango koyeba ye te ozwa ntango kodécouvrir ye te ozwa ntango wana te oyebaka te alingaka nini te alingaka nini mpo nasala nini mpo nasepelisa mpo nasala nini mpo nasepelisa ye te nde par là okomonaka eza nango facile ntango boyebani ntango bolingani ntango bomesani ntango bose comprendre bokose comprendre ndenge nini soki lisolo eza te bokose comprendre ndenge nini soki temps entre bino mibale eza te soki bozwaka temps ya kopartage te ya kosolola te boza na temps ya intimité entre couple te bino kaka boyebi kaka ntango butu ekendaka nde tokelala pa wana eloko mosusu eza te
à part wana kokolisa intimité mosusu eza te, à part wana masolo eza te. En tout cas libala ndenge wana eza pasi parce que eza na déséquilibre total, eza na déséquilibre vraiment, eza la pasi nde ozomona ke moto azose retrouve te, ni mwasi ni mobali aose retrouve te na kati na libala. Dialogue eza très important na kati na libala. Na bacouple na biso tokolisa dialogue, na bacouple na biso tosololaka po toyebanaka, tosololaka po tozwa temps ya koyebana, ya koyeba mutu na yo, ya koyeba eloko alingaka na oyo alingaka te. Dialogue eza très important. Nzambe alola apambola biso. Tokutani prochainement na numéro ya sika. Tokosana te s'abonner, ko liker pe ko commenter, et bye. Nzambe apambola biso. Merci beaucoup.